que Kalambai condima lettre à divorce était comme ça la tête tika bongo. Je te conseille qu'on mécate. Et puis il y a pas mal que Kalambai moi si je comme sous pembe na hote. Hein? A comme sous pembe na tika bongo et moi si na yo a continuer mais attaquant des alliés à côté la banne au botine banne mibale, ce n'est pas chose facile. Hein? Jean 10 le volet vient pour dérober, gorger pour détruire. Satan continue à couper le biso. Mais Romains 8, 36 dit pour nous, qui sera contre nous? Nous avons bien avec Dieu Tokolonga. Makambo est un spirituel. Makambo est un côté. Parce que Bible est ici, Ephésiens 6, verset 12, tout le monde parce que c'est spirituel, c'est dominaka physique. Alors, continue à kati. Alors, il faut beaucoup de prières. Puis à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Heureux de me retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le rendez-vous valable dans votre chaîne préférée, la voix du peuple. La voix du peuple, on n'échange pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est nous, la voix du peuple. Là, je vois Vincent Chiluiz, moi-même Archevêque, qui me dit 10 à match, la racine pivotante. Pourquoi pas penser à Daridio Antessawa dans la plus de vie, pourquoi pas encore Killer. Sans oublier Parousia et Sayo, toute la grande équipe, il y a la voix du peuple. En tout cas, moi, Marchevêque me dit, je vous salue là où vous êtes. Merci à tout le monde. Et surtout, Marchevêque me dit, je dis merci encore. Sans oublier à Riziboula, le tenant du titre, le premier de l'école, le nemi de la galère. Merci Nayo. Pourquoi pas penser encore à elle poser, cabasser les silences d'or. Sans oublier encore. Maman Monique Mongani le Caire à Nord. Maman Monique Mongani le Caire à Nord depuis Londres. En tout cas, maman, je vous salue là où tu es. Pourquoi pas à maman Odette, Mounang Antsoukoula, maman la Christima quoi. En tout cas, merci. On est là ensemble. Merci. Pourquoi pas remercier oh Pessibiso, Pessibiso espace. Nabi Nabi na na olo bate prophète. En tout cas, Vincent Chiluiz, maman Tiffany a possible sur espace naïe. En tout cas, tout ça les missions qui toko. Alors lui peut que non, on a besoin d'envoyer une émission au salon bien ma casse. Message de l'équipe. Maman Tiffany, ça va? Merci. Direct, maman, on arrête l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde. Merci tous le prophète John Ngefa. Bonjour papa. Bonjour, Marchevêque Nzambe Pambolayo, na Chanza Makambo, na Bandara Nzambe. Parce que pe mabomo et mutasimba ngonzambe. Alors ce qui est bon de lire sur les athées, musa kotambola kitoko te. Yango na longo chapeau na nga. Merci le prophète. Prophète, on dit que les bonnes de la dernière émission bah c'est plein là on te bah moi c'est pas même dans ma bonne de na yo. Les dernières les bonnes de l'ino pena bah c'est plein été. Aux autres triqués, aux autres triqués, Fayulu, aux autres films c'est sauté dans les bonnes de l'île. Moi na Congo te. Fayulu moi na Congo, caméra moi na Congo. Kabila mwana Congo, Bemba mwana Congo. C'est bon. Tout ça me la longa chapeau. Tata na lola na tiki ici comme maboko na yo pour ezali Nazarien, ezali chaîne chrétienne. Pambola ici que ya mbibiso. Pambola ba continuons sur ya Nazarien. Na tiki les sous Congo na maboko na yo. Kolo soki osalite mutako salezate. Nzambe na lola richesse toni na mboka lelo yu na monde na réseaux sociaux bakangi mituka moko na frontière ya Rwanda plein na minerai na kati ya bapini richesse oyo po bango ba boloko batondaka bana Congo bamona pasi yawe Israël atango na pasi na bango babengelaki yo Yesu Masiya oyo kaki posungaki bango mboko toboyi milimo ya ngotobobo milimo ya corruption ndezobo makongo banda chef à localité te président république babongwama bayeba intérêt ya peuple pour peuple yo etombo mekende liboso yawe lelo na lobi mingi te po mawana mboka Congo toyebi te nani akobima Moïse Katumbi te Moïse oyo akosunga Congo po ekende liboso
yawe telemela bato nyonso milimo ya pelengendu pe ya poloso na mboka oyo ba corruption na milimo nyonso ya ngoto bobo ekende sika bikaoki na kombo na Yesu Masiya amen. Leo nataki komba bato te monia kasi ya ba trigger prophète kompo bino so natangi bato songolo tangi boyo na boy komba bato mais loko na milimo ya ngoto bobo to boy milimo wana na Congo oyo ezokomisa Congo pasi banoke na activité IDPS monte ko tanga fale ko mapasi yo ili bondeli pino sa li bondeli sans fayulu banoke na mama IDPS monte ko motanga po obanga ba combattre bo nga ba chao maboko kuna siko na bina kendanga meeting IDPS po na zwa kuna nini mais président bangonde azali président ya yende IDPS na président de la République hein na kana ko tika ndeko Frank Jongo auto misaka na prison azaki reconnaissant parce que lobby idéologie na Tshisekedi le père ndeto ko tika ekuna do lobby teke na za mutu ya IDPS ou tenaïb sabino parti politique na ngazali église pe chef ya parti politique na Jésus-Christ l'homme de Galilée à part yango je suis église au milieu du village. Mais nous on a eu Fayulu vimba au vimbe saka susu de donc c'est-à-dire que comprenez que Fayulu les vies c'est si là moya vimba susu eza na ngote yango comprenez moi d'accord. Oyebi Goliath, David a gagné Goliath parce qu'il n'était pas fort. Mais David, étant dans l'Isobe, Nzambe a salé entraînement. Lui-même ne savait pas. Il était un simple berger. Ceux qui lui ont oursaï ko kanga, même David a balé ko pota papa ko boma lion na maboko pe ko botola ye pro wana na mission. C'est comme Tkanaloba, c'est comme Fayulu. Oyebi, tango Goliath akutani na Fayulu, atanga akutani na David. Goliath akwazaki na esprit ya Nzambe. Cet esprit zaki na ye abandai ko menacer David yo nani. Otele marmi ya Nzambe, moto bakate mosusu te, batakate ngenga te. Goliath abandai ko banga nani e monde eloko elenge pamba oyo. Mais il avait la parole de Dieu. C'est comme Fayulu. Toyi makambo kambo. Fona ko vimba kana ekakati. Das na mikolo ebi mbe. Merci beaucoup le prophète John Gefa. Tout ça le prophète John Gefa. Le prophète John Gefa nini tozolo balelo. Lelo o tozolo bela nganayo invité na ngai lelo ba sepeli mingi surtout le tenant du titre Rizibula sepela mingi tanga mona na le prophète John Gefa bi prophète alobara bosolo pe na sembo nyoso abanga wana un homme de Dieu hein? Au moni papa tu compte na moto d'elle les œuvres de la chair hein ezali 8 na 8 mensonges na kati Galates 5 verset 19 et ce qu'on a dit dans la Bible ceux qui commettent ne rentrent jamais dans le programme des cieux à quoi sert nazo ba immeuble na konotika na moto et alors ngai mission na basala ngai na koloba vérité rien que la vérité awa Tshisekedi na koti match na lamba na Camille na manette ya noir to gagner ça me sur le coup. C'est ça le problème. Au moins un président de la République, mais président, c'est quoi? La supporter. Ça montre quoi? Azali na kati ya peuple. Ça dit quelque chose. Simplicité. 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 C'est ce que nous voulons. Même après si de l'autre côté, mais geste wana si on a le bal ma ben à Tshisekedi, on a bimine depuis que na tinga IDPS. Comment ne boyi bando ke na essayer bana déjà bando ke na. Ça kuna nini? Alors on a kinango. Ba IDPS ngaba tumbanga ngai. Banga ba bomanga ngai. Banga ko nzem na mo be prophète olobaka no mais mo po bangaka. Po ne banga ba chao maboko changer langage changer pinda nyose comment sauter ningo ko mo lo bla IDPS o mo lo bon na bien. Nazo luka poste. Ninga zaki bon atezi wa suki ba pesi yo boy. Naza ministre Nzambe Cheres. Na uda osenga ngo pasteur fait muku na zo senga yango ya osenga boy na TV abige no ba longola pena na catholique ba pesa bango. Et bon soki yo senga ngo za lisum. Oyebi la comparaison n'est pas raison. Mukuna c'est mukuna. Ngai c'est ngai. Hein? Ce qui va donner exemple ba zui députation, on a pas un exemple. Ba to quoi ba eleze. Mbongo ne eleze pesa peuple. Hein? Hein? Parce que ni belezer ba to ba simana bango e ba ke prophète John Gefa ba to ba simana yi. Ngai ba to diaspora be ngai to ko tiela yo $100, $50 au contre la députation. Je l'ai refusé. Na linga ki yango te parce qu'on a za nango na tikala nango papa na go contre na makambo mo potute makambo ya mo frototo te o to benga yango toyi boite pona bebisa bonzambi na je reste ce que je l'ai na changer te na ko changer te. Merci beaucoup vérité des urnes yangwana. Merci vraiment yango te tozolo bela lelo makasi tozolo bela lelo le mariage en tout cas au to vendre la moi moke basala nzambe
En tout cas, toujours jugé tes marches avec, jugé tes parce que yango komara ke oh marche avec yo mo jugé ma mariage yo mo ndengeni yo mo ndengeni. So bobiga ke o ndengeni ngape na otinda bino ka ke parce que Moïse mbi e perzo mbela nzambe e mo pena na balate. Donc ngape na kolobela ngata na balite na kolobela ngo. Merci beaucoup le prophète Jungefa. Lelo oyo yo tolobela bino basali ensemble tant toujours bino basali ensemble to mona chanter, bino va chanter de l'éternel, bino va beauté à Galilo Benzambe, tout. Naba me chanter dans Nzela Luimbo. Est-ce que divorce est ko ya na Nzela na bino na ndenge nini? Un serviteur de Dieu a koki ko divorcer na ndenge nini? Même si na carte na Bible. Bon, archevêque, oyo ki na lobby na refoulé parce que ça n'est pas si mingi. Omoni Nazoloba, et puis dans la chaîne de Nazaréen, parce que la chaîne de Nazaréen, ils allaient la la foi du peuple, attends, tu es le goût. La chaîne des chrétiens, on est beau John Gefat. Maman a beau Tingana Wanga pour l'année. Maman n'a pas l'équipe, c'est tout n'a qui tourne les lignes. Moi, t'es banque, fait un bon style pour l'année. Allez, qui maman a yo. Si comme maman, tu fais une moutou à bot, grâce à elle, les loyo. Oyo nazana na ba John Gefa on azo sala kati nyanga. Mais na mona ki pasteur mongo to na poto to a comme on est David to quoi. David, nangena ibiso boy. Omoninga mutatenga liloba na Nzambe te. J'étais un grand chèque le 24 novembre. Soko kei wana tuni maître John goyoka wana. Ngai ndekate ngai. Loko mpunda lobaki na Balaam. Alors, si on a jugé Ngaï, alors non, je ne changerai pas. Mais dans le David, Bible, le Bible est clair. On m'a dit, c'est hypocrisie. Pas passer, c'est trop hypocrite quand on est comme moi. Tango, Mboka, Sodome la Goma, le Koufaki. L'autre, tu es là, mi bana basi. Bana bavandi, bamoni babite, race à papa na biso, et gosila. Bible le binin. Moi, na liboso, habito, mais ça peut pas m'asanga. Hein? Na lala na papa na ngai po mwana kota libumu. Il n'est pas clair. Hein? Il n'est pas clair. Pourquoi bolingi makamu moko boko mko sango mosantu non. Et ça le makibongo. Bible lobini na Deutéronome 27. Et puis c'est mutuna nyama ba mamana. Hein? Et lobi ngo clair ba mama na bitika na lobambedi. Comme maman a un rapport sexuel entre Nyama et l'obéo clair. Alors, il y a David, ce qu'on a comme mon sang, tout n'endengue naïe, et puis la lingala, tout ça pour me dire ma kembes. Ce que y a pour ma kembes pour Nani. Osoka, Bible et l'obéo, non, moi je suis pas hypocrite. Hein? Un homme de Dieu ne doit pas être hypocrite. Il faut dire la vérité. Mais, dès qu'on a été ici, n'habite au Salagato, et qu'on a cours, moi, il y a biologie. Biologie, je crois. Tous na basi na mibali, hein, na basal, mais professeur Zagolbani, sans tabou, hein. Alors, côté la Bible na biloko na te Bible lobby, Bible yango mozali et lobby biso tout na Luc 12 verset 3 toza mitaka la liboso na Nzambe. Quand je pas fumangani lobby, on n'a pas comment mabe wana je ne peux pas dire na balok c'est na fumangani parce que quoi image na yango. Il y a posé autre question pour fait non répondre. Yango wana botika ba hypocrisie eza bien te po bitumbo ko luka okokokango te. Biltumo roluka moninga ndamba pesti 1500 versets bibliques okokoka yango tambala moko te na sali ba nini pour défendre Jésus na musulman 3 ans avec le grand imam bauta na Arabie Saoudite bakoka yango te match kene 0 tika eloko wana tozongi na deuxième fois na question comme mariage oui dans le nouveau dans l'Ancien Testament parce que ça ombre nouveau testament des sa lumière Bible et ABC biso nano awa pona basali na Nzambe. Mosali na Nzambe faut la modèle. Pour être un homme il faut la modèle. Ce que moni lenge na modèle. Akoki ko divorcer nengeni na kanini oyo ça ke mosali na Nzambe a divorcer. Na pas le verset biblique. Lelo olie bato balandela biso basali na Nzambe. Au contraire bato comment critiquer biso basali na Nzambe. Ezo la c'est nini kufi, mosali kufi. Ozomon Bible et bisi biso dans l'Ancien Testament awa boy. Moto a ko divorcer ndenge nini. Alobi na Ésaïe 50 verset 1. Soki moto abala ki mwasi basi mosusu babala bango na passe. Mwasi elongi mo gugu, mwasi munene
abenganga bokoto pukutu mpona bala to mwana songolo to mwana kabila to mwana kimbuta to mwana bana mbongo ebele nalanda ye mpona richesse na ye zenga tanga so me bana mbongo ebele batana mbongo nalanda suka na yango divorce ekosalema parce que nini motema ya mobali ekosepela mwasi wana te bible elobi yango na Esaïe 50 verset 1 wana na bible na bible tini même bino basala nzambe yo po ko divorcer na bongo nga na ko divorcer tana na mwasi na nga mama Brigitte na continuer te suka to boti bana te suka yo mwasi hein mobala pululu boy opo na nini aza mwana ya roi to aza mwana ya président to mwana nini mosusu to mwana pene longi mboko bosusu ntaba donc pene mbonzani kobo parce que bana mbongo oyebi soka tcholo bongo boka nini parce que les balles outi na motema ce n'est pas ça ce que nous faisons aujourd'hui monsieur tikana loba conséquence ezali motazo finga me ya Yesu eza bango te parce que ce sont des aventuriers hein na suka nango motazo finga me za Jésus il faut yeba yango OK ko kota libala wana au moins ni tango moi si on se pèle ça yote okoluka mwa bebe moko libanda oya mwete ala mama Brigitte mama Brigitte mwete na ngai te ndeko na ngai kana bwakele liyo waka mwete oluki mwa mwete parce que dit otikili mwa sina yo wana oya profit okuko landa ye donc ezali péché grave osomona tozo permettre nango yo mosala nzambe o divorcer non bible elobi na ancien testament bo tango mona eloko wana esalemi na Esaïe 50 verset 1 osepesi na likambo oyo te okokoma esu mokanda po batuni Yesu na Matthieu 19 verset 7 à 10 elobi yango okokoma mokanda okopesa epai ya baboti na bato babalisa bino te mwasi oyo na ndimi lisusu te na kawana wana ancien testament nous expliquons na kawana bakosiéger obwe na likambo nini et on ne force pas l'amour soki ba décider olembi pona olembi obalaki ye na likambo moko na bible mais bible elobi yango po sepelaki na ete pas profit okoki kotika ye alors nakati na mokanda na Matthieu 19 verset 19 il y a 1 jusqu'à 10 balobi bo voilà nouveau testament sur testament est pas si clair Yesu autorisé divorce te parce que na kati ya divorce soki bobotaki bana bato oyo bakozala victime ezali les enfants Yesu alobi boye tango bali mwasi wana même abebisi biloko na teki lopango biloko nyonso kosenga divorce te batuni Yesu mais Moïse akomaki mokanda bi à cause na mitema na bino ya badultère ya infidélité oyi ba pasteur ebele basi bazolinga bango te bana puberté ya mikolo hein même pasteur na kolinga pasteur tango yaki akala mwana ya moto kolinga pasteur nani oli ya bible alors bien quoi basi bango kolinga bango ba soda ba pasteur na ba soda basi balinga bango te alors tango bakote na puberté wana tango makambo échanger bakomi na balara na biloko bayi kosutukela basi or il faut basenga nzambe hein miso na molimo etobola bango Yesu alobi aw na Matthieu 19 na tokotanga yango na 9 mais je vous le dis celui qui répudie sa femme sauf pour l'infidélité oyo koki koboma mwasi na kolongola ye ezali infidélité sauf na infidélité wana soko olingaka mwete mingi hein okoki kopinir ye to olingaka mobali no mingi okoki mpe kosanctionne ye nsima basangana bakoya bakosangana mpe okoki kolimbisa ye kofanda mais soki oboyi okuti na franga de lit bible autorisé yango Bible est autorisée yango parce que la Bible c'est notre constitution est autorisée yango mais il faut ba preuve moko ezala tangible tikana loba tuna likambo tikana loba la kesiban sauf l'infidélité Bible la Bible si quelqu'un épouse une autre femme commet l'adultère ozomona tango yo boye papa lo pe alobi yango okei kobala mwasi mosusu makambo esili nano te okometre adultère yango moni Paul alobi boye totanga mokanda na 1 Corinthiens 7 verset 39 tango bali mwasi azali lié na mobali na ye na baloi parce que loi liboso ezali baboti basangani
Yami balé bossa mariage coutumier. Yami ça to boké na civil. Yami ne boké une église. Malien wana ezali. Ba prononcer kaka divorce na malobate. Na malobate. Balien wana ezali. Loka balien ezali sauf Seigneur a colongolanga à travers basali na Nzambe, soke boeni, sauf l'État. Et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 9, ceux qui sont mariés ou veuves, Paul a lobi bonalingi botika lokola nga sans kobala lisusu. Parce que ceux qui bobali lisusu boko commettre adultère. C'est-à-dire que, ceux qui comprennent bien, un serviteur de Dieu, pas toujours le bel un serviteur de Dieu. Ceux qui sont un serviteur de Dieu, à Kabouani na moisi na yi. Donc, ça dure que à kokine robalate. Il faut tika la Paul nenga tika la. Ceux qui a balé à commettre adultère. Bon, ce qu'on a à bongo, donc ils c'est là ibisayo. Avec robalate na sens nini. Toi robalate ndenge nini. Na ko par exemple quand on dit basai na sou banzambe. Moi c'est bandaki na ye. Soki amona komi na balada, komi na makambo, amoni babilonga michola na kati aboye. Oui, michola. Na michola ngana koba. Oh, boni boko ndeko na ngai. Yoko ko mongo na mona TV na ngana koba. Omona akoba ko sa mwasi ona, mwasi ya vina ngai te. Mais tango babandaki na pasi. Eyaki mwasi ya vina yi. Et tango atikiye. Abongisi balwa wana te akei ko bala mwasi musu dotala katanga même obali ye na mbongo ya liboso ko réclamer c'est l'adultère bana boko bote za adultère. Mais prophète John Gefa dans le baguette le temps de la grâce na habité prophète un serviteur a sali bongo à commettre erreur wana akaboy na mwasi na ye bongo aboyé ta raison mon réseau là que ça était valable oboy la mwasi wana mais aboyé a kazune mususu mais le quoi toi attendre de la grâce sur sengi bolimbi so na nzamba olimbi saka continuer na mwasi na yo on ta de la grâce zo ko sabato la grâce est trompée zo na ibisa yo oyoki lokola mwasi na ngai po to na ta de la grâce oyo tcheli toy atiki bana na kuti yo mbenza na ye bozo tambola tobo na ko beto bimponda atata de grâce na yo. OK? Parce que Bible zo ibisanga Ephésiens 5 verset 11 condamné et ça la grâce parce que c'est l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Et le bien le connaît. Condamner tous les œuvres infectieuses du démon. Donc on va dire le temps de la grâce. On va dire aujourd'hui 4 5 serres au côté na hôtel yo vanda au beti ma makembe snoti otondi c'est que ceci ko tonda na makembe sno ye na zana temps de la grâce mais jugement jamais allé jugement jamais allé temps de la grâce est trompeuse na di pasteur moko azana na Kenya sikoyo délivrance nezani akomota bana basio nyoso vierge to 500 abi masume zarande na sena motema akomela mabela moko atonda grave tiko temps de la grâce 500 basi 500 mela akomela so amelo 1000 mabele 1000 mabele donc 1000 kina 1000 siko bi temps de la grâce non c'est condamnable azana bakisi na ye akoti se mercenaire azali mercenaire na kati ya chanzam mutu na benga bantu valeur il faut pas décourager bango temps de la grâce siko mutu akufite osenga bolimbi sisi zela nano papa temps de la grâce mutu akufite osai kopi na yo otie na cercueil pona sekusa ye osai baki na yo mutu aseko bite temps de la grâce non oyebi Bible elobi na Galates 6 verset 5 luka uko na boke lié na lobi atiki pété azo continuer côté azo so peka la kolega yo atiki té Bible lobi Galates 6 7 lobi c'est que l'homme aura semé il moissonnera kokase nzambe akotika bango te nibe baketa nibe bazakaka bagege bazebele bakei parce que nous savons que poupou na sema kolo bazali ba makezo bi banyoka mais ils sont là bazan esprit ya également Deutéronome 28 verset 29 nabi tango yo quitté na tingi basali ngabi moi Dieu je vous vois l'esprit d'égarement personne peut te sauver merci beaucoup le prophète John Gefa. Le prophète John Gefa, le lot auto mec un peu golobela tout ça moi comparaison moi mon sur ba chantre ba kumisa nzambe quoi et puis na bande on a biso to benga ya mokili le lot auto so mon un peu moins infidélité ils a trop côté à ba chantre de l'Éternel ou ba kumisa nzambe baso yembela nkolo to so mon moins infidélité pe koti moi trop marche avec moi vérité naibige bokangisa pardon bokangisa ngate le rwanda bokangisi o bakangisa ki wana bokangisa ngane ba wa finga imenga na lo ba vérité to mona papa na biso Matou Samuel azwa problème na mariage
et des gars même sur internet. Tout le monde papa n'a pas aimé Kan. A un danger. A soit un problème dans le mariage. Sœur n'a pas mari misa mutia kufa kutu. Na évité. Tout le monde a été. Problème dans le mariage. Tu es au monde on a pas Mike Kalamba yao. Moi si tu as pembe on va y mettre là. On a lela effort. Moi c'est la lela. Qu'après quel mon nzambe. Bon quel mon nzambe. Ngana lela poser quel mon nzambe. Yo lingo me remplacer. Ko ngai boyoka bino bosaka na Bible. Ko sambi abina lokuta wana sharakora karaka baba oyoka di mo kanana nzambe eloko marchevêque ya lobi. Marchevêque ya lobi boye. Na kati ya lobi na lela mwasi ya Mike Ka. Quoi c'est que la mon nzambe ya bien. Bon ma beni ni wana na lobi. Merci. Bible lobi na ngai Matthieu, bona na ngai Matthieu 5. Verset 28. Mais moi je vous le dis. C'est lui femme d'autrui. Hein? Il a convoitisé. Il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il mérite le fait de la guerre. La Bible est claire. Mota polo soy solo. Ok na Bible kangi, oyebi Bible te, zonga to ban sayo. Na dingi mwasi ya so. Ça bien. Sona bagaza mabe. Ba Bible fundi yo déjà makai yo na makai vert to mambenza to ni na ibite. O ba benga to. Sous kombo na ngali. Oui, bon quoi na mabe. Matthieu 5 verset 28. Ngana boye ka biloko mabe. Okoloba, il a été commettre déjà additeur et kobo. Na Mike Kalembai, na yo, Mike Abalaki, alors, na motako soit plénaire, na yo, bokokote na moto na gagne parce que vous avez commis déjà l'adultère. C'est que la Bible condamne, monsieur. Bon. Ça va mal, non? Bon, Péniel Kazaza il est au côté. N'a changé casse. Péniel il est au côté. Voilà, ça va. Mais il n'a pas de côté. Il n'a pas de pelengendi pour le gaba, c'est pas au polo lolo. Yo, pololi. Bakozonga, na libale ko kufate, to ko sala nyonso libale ko zonga na komona Yesu. Jamais on va intervenir tout. Il faut zonga papa na nzambe. Soko kanisi article la livre. Ba passer belé a ba kabwana a. Ba passer belé ba kabwana intervention ni oyo sala po bazonga. O ba kenda pe sango ya mboko. E fort ni oyo sala. Ba benga bona ba grade minene ba tita minene ba kabwana ba sina bango. Pour ya côté moko boyo sala fort ni oyo sala. Fort oyo to sala yango te parce que les pasteurs sont des orgueilleux. Orgueilleux. Dieu m'a dit, Nzambe la tsaka bango te. On a dit qu'ils sont des orgueilleux. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ya bonga bakama partout. Nzambe ma partout. Car il y a Nzambe alobi, Nzambe alobi. Nzambe na ngonga lobaka. Na ngonga lobaka te. Monsieur. Hein? Nzambe a boy ko laksa Balaam. Révélation l'action on a punda. Hein? Yesu saka na Nzambe. Hein? Osomona. Parce que cette intervention te pour nani. Kaya Mike nandimeli ete. Mais Kaya Mike na nguna pesa toli moko boy. Ezali pina ka moko très spécial. Na lobi maman. Et puis na bina ndeko Mike. Tala. Petit na ngai. Hein? Yoka na biso loko. Ngika petit na lo yenge. TV abenga am petit. Oh, mais ça petit na ngai ki na ngai. Na benga ni frère Mike azamo. Voilà c'est mi. Pesa na petit na ngai. Oh. Si comme tu as beaucoup de bébé, cocotte. Mukuna bengo bébé. Ah ben cocotte bébé. Mukuna motalelo. Oh, bani boy ko. Mukuna moi mukitika. Ala moi mke mukuna la moi mukitika. Yo kana bisa yo. Omoni ndeko na ko pesa conseil boy kolinga ka mwasi pona avantage mo songolote. Na profit mo songolote. Il y a profit. Mais avant la peine ça na maman na maman langiti. Maman mona maman to lobby. Na lobby yango tango no mona ibango. Tika na loba. E o yebana ki paranga bala ne mona maman langiti. E lokala ndaki penel na yebite ye na nzambi na ye. Ya mi bale so na lobby ba na ndimeni maki. Non, na kotanga Bible. Bible loko basi bazui makanisi ya poto. Nous sommes les Africains. Toka matama kama mindelete. Yango ezo mema biso makambo. O yebi Bible to sambela papa. Natanga mokanda na Esaïe chapitre 3, verset 12. Mon peuple a pour l'oppresseur les enfants et des femmes. Que les femmes ne dominent point les hommes. La Bible
simple clair oya lelo soki babengaka nini mama beto Parité. moi tikanga na loba ozwi beto tie omoni mobali lokola papier alors yo bosani yo mwasi mobali abimi obimi na mokuwa ya mobali ndenge mwana soki mama te mwana kobotama te omoni mama za eloko ya monene okomi kotorte nde botorte na poto. Est-ce que Peniel, nous ne refusons pas lelo namoni obimisi Mike na ba télévision namoni ya tongo et pesinga passe et puis okolukilanga numéro ya Mike, je vais l'appeler tokutana pona la pesa moi atoli prophète du peuple au pandier sango partout à cause il y a infidélité. Mais la Bible dit Romains 3 verset 10 qui personne n'existe devant Dieu. Ngana ko biso mbenza yo na zo bisayo oluli Peniel sikoyo na kati ya television ana lulite na lobe aza kitoko aza pembe kende ko sambela bondela soko sito fuka mana bondela nzambe msama sumu na Jean pourquoi Peniel aza kitoko 23 pourquoi na bika Peniel aza kitoko ngabe Peniel ko bisanga pena aza kitoko mabeni eza ça péché mais pourquoi ko sambwisa papa ya bana na yo pourquoi ko sambwisa moto na nzambe munene boy ayeba kiteke mobali nazali star. Moi, si on soit kitoko batia ke litoi, ya obi mobali comme serviteur de Dieu. Mambo star awate, mamne serviteur de Dieu mosala nzambe. Mino mo sangisa bi serviteur de Dieu na ki star ngenengeni. Mais nzambe mo kazali grand star. Mais bon ba sa fu ba sa ba modèle lo o ngana ko lo ba le prophète John ke fa topesa prophète topesa pasteur Moïse mbi raison. Il y a azwa tana il y a mariage. Oui, il y a napesio. Mike azali musée chrétienne. Et puis na kata musée chrétienne sika bo soto nyonso evandaka kuna na mabena malamu église ne enyongilaka ayebaki teke mobali na ye moto moko pesa ebinzi ayebaki teke mobali ne mosusu bakoembrase ye namoni lokola Michael Jackson azoyemba na kati ya France namoni moto akwei akangami namoni moto akati bilamba na plaisir wana diabolique namoni Paul de Marie Misambo azoyemba na Brazzaville sanelanga bikama nakinako oyebina musicien te bato babandi kokwea bango moko babandi kopose bato maboko marke oyo mpe banamoi bato bakonti bazosima Marie Misambo bazokarese boye bazopesa babisi esalemaka ce n'est pas grave. Soki omonaki to na réseaux sociaux tokende kobeta concert toni pourquoi asalaki lokola Joseph te Joseph abani na Marie vierge amona zeme bani ko malibum ngana connaître mwana mwasi yote adize mi wapi Joseph ataka un bon mari eloko Joseph salaki alingaki abenga Marie pe atikaye akene na kimia po mobeko zaki na Israël soki bazui mwasi ozui zeme ne ko ifo mona kata mabanga tanga zokanisa ange abi tika mwana wana zali mwana botami na mulimo santu aute pa nzambe kamata mwasi wana na mwana wana akamata kiyango mais Peniel ko samusa Mike boy alors soka ninga boy ya Mike atula na ke susu ako samusa e boy oyebi Bible lobi Proverbe 14 verset 1 une femme sage bâtit sa maison une femme est censée se disparaître de sa propre main à panzi à BBC et soki na réseaux sociaux wa bino bat internet songi le kabino bo makamo de songi ba songele bo bat internet bo ba tinda iba mbiso uno songele et partout bo luka bo mama tote bino bat internet songi sike ya songi mama na bat internet c'est le prophète John Gefa le lo autant ozolo ba songi to mona na ebité est-ce que Mike Kalambai to aimé quand to soga na yete est-ce que ça la succès le rôle papa Wemba na monde non mais papa Wemba tia kufi atiki maman Amazon oh le maman Amazon aza modèle mais papa Wemba pas commettre qui berre ce to bi to tanga papa Wemba te lelo auto belation Weranson le roi de la forêt levé Igwe ambassadeur de la peine na lo boy babiso balo bige wala muntu na yo wala te baba kuma fingi na ngayo muyaka po mais le vingiama na madame na maman si de Jimasaki maman pasteur maman ba mi balé sur tala couple wana mi balé tena motema o sepelade no bana na zoka wa pe solution kasi ma bana mi balé Mike kaza na bana mi balé Mike pa buti maman pasteur za na bana mi balé Mike pa na bana mi balé OK
So tangika bana mibale ndesani. Mokile koi? C'est exaucé na Gladys. Kasi Mike pe na bana mibale. Ciel et la terre. Merci beaucoup. À quelque chose parce que il faut te condamner. On dit Proverbe 19 verset 17. On peut hériter les biens du père humain, une femme intelligente, ça donne l'internet. On dit un exemple nazwaka mwasi ya pasteur Baruti. Nazwaka mwasi ya Denis les Matina. Je te dis, mwasi ya Misato nazwaka Tiffany Moko. Olaninga tunanga mina nani? Mama mwete. Brigitte. Ezoko boy sa mokili na yo. Bala mungalo yo ka mwete. Bala mungalo ka elenga libala mwete. Parce que tala mutuko la nga ko maîtriser nga ndenge ni. Motolo ko la nga na so exemple motolo. Ouais, donc c'est pas mon boulot. Te ko maîtriser nga ina terme ndenge na nga tout ezali difficile. Et ezali ye ndi a soutenir nga na mabena malamu to swana. Le prophète Jésus na c'est sa question na ngai. Lelo oyo batwala to tangi surtout que sous maman Kelani oyo motema maman Kelani pe motema ya papa nani papa Lutumba. Sur na tangi mais comme on est ngwana. Siko bango sira nange na bango o basali succès na musique ya kota. Le son na tanga na kotanga baze bele mais na tangi na 3 wana ba mama wana. Na tangi mama Amazon, mama CDJ, mama Kelani. Ba o ba mibali na basali ba succès ya makasi na musique. Même dans le monde. Mais tout le monde peut couple wana besoin de ba problème. Pourquoi exposer tes problèmes na bon internet boy. Mais o ya bino ba sala nzambe boko gérer yango te. Bo me mango tina internet e be ma boy. C'est que to lo ba pe nzambe azana bino te ou bien ndenge nini. Bo incapable de gérer ba problème ba couple na bino. Boza incapable comment est-ce que bo gérer biso? Te ezali ba maman wana ya kala bazaka modèle. Basuko ya pepe kale. Basalaka ba pasteur Baruti azali lo na maman na mwasi hein. Basuko ya papa Kelani. Ko tanga mission te. Oyebi basi lukwa ya ba avec mukuna. On a ta passer minene. Tangi pe wana. C'est qui point d'interrogation. Ozomona net na pesa na mama Tina. Na mona nyonso Matina Lesia. Lesi nyonso ya mabezo leka mais soko mama na munene te. Ngena bazai pembe mena bangi lisumu. Bandaka site musala yo. Yo osuka na lingundu me kaka. Ndanga pesa bato bayigogote. Na mona ndenge mama wana azo maîtriser makambo mokili zo ganga cause type na ye. Azo soutenir mobile net na suka. Asanga ki divorce te. Ezo l'accepter Mike Kalambai asanga ki mauvais choix. Ok? Qui mauvais choix parce que ceux qui même moi si wana alinga ko luka divorce akanga ki Mike Kalambai na internet moi ça so réclamer big mobile muta bandi ozo ba c'est mauvais choix ndenge olimbisa te ceux qui mobile banda ki ko olimbisa ta cause ya bano baboti maman ndenge nini wana à cause ya bano baboti ko olimbisa te à cause ya mosai na nzambe ko salile mosai na nzambe ko silisa ye azo timbele kisango bo benga ngai susu komba Kalambai te komo nani wana maman na sera maman wana Peniel Kalambai te ça on l'accepte mutu mosusu za sima wana azotindika ye et mosai na nzambe babundaka na ete oyebi abakuku de 20 ezoloba ata professeur zomela zeleko 8 elobi su nini soko toucher mosai na nzambe ozwi mosapi na yo ozodongola ngo na lisu nezolongwa ce qu'il a fait là nous condamnons en tant que bana ya nzambe avec efficacité akoki kosambwisa mosali na nzambe ndenge wana te soki mpe ko boye po bino ko poto obali mwasi lelo mariage lelo alobi boboyani eza na problème te mais mpo na bana nzambe aza déjà couple pastoral couple ya bayembi couple ya oyo ezosala honneur parce que Michael Mai ayebani monde mobimba abeta ba conseil ba disque ne monde mobimba ayi ko si sa carrière à cause na biloko wana yango tolobi boye ata la décision na ye likambo ekoyaka babongisaka premier to pesi 2 mois à réfléchir to pesi pe Mike Kalambai 2 mois toyoka bango to sangisa parce que couple ko panzana boye eza malamu te soki premier aboy Mike Kalambai na makasi bible obindi mobali elobi mwasi te même akobala mobali akobala okene akomettre à terre na Matthieu 19 verset 8 à 9 elobi yango soki pe Kalambai asalaki eloko wana a prononcer divorce te atikala pe lolenge wana parce que asambu ça pas tout dans quand même dans mafuta boy bible to banga bible oyebi musulman mafuta le belo côté bible moite bon ça la ko mokote akotikala boy akotikala bon mdana moite bon ça na bali
Moïse Mbi abali. Côté les lois. Na côté tabali. On a raison, on a raison. Le pasteur Moïse Mbi a raison. Azona autant na pour ba obazo bala, boba obala. Réciter aux alaté, azona autant pour ce tolongo pas ya Mike Kalambai. Au moins on a même problème au salame pas ya Matou Samuel. Moi ce n'est pas ils arpent sur internet. On va publier ba loba n'importe quoi sur sur Matou Samuel. Journaliste internet de Sungi Bisote. Internet naba e oboma biso. Il faut dévoiler ba mabe bo sala CC. Obino bo sala CC ezo bima yango ede binote. Internet. Nakata moto ya biloko misato. Nzambe pesi sagesse, intelligence na science. Et science o ezo mona. Hein? Ezarande bato abokite sene ba utilizaka. Lokola tala avion, eloko Boeing et même ba mituka ba conteneur ezo tamona likolo sa kokwe. Mendekala mapapu mbale eza science. Science etambola na bokitiste. Hein? On se comprend nga esungi bisote. Et là comme l'internet quand le client mali kamba l'internet. On saka likam tant internet ezaka libosote to salaka wapi. Et puis ba sa na nzambe, ba se ba sa na nzambe to kite. Ezali Matou Samuel. Akitate lelo. To kamata mba kwa zulu nani wana. Mba kwa zulu sotaka boye. Comme on est nani. José Ndita. C'est la même chose. José Ndita lelo. Akita. To kamata musolo bakini ni. Mekan. Hein? Ndenge moko. Ça pembera. Osomona kaka ndenge kweka matosi ndenge lisumu. Osaka lisumu. Yoka masumu etonda na masumu na maseke etonda. To kamata yango lelo kwe pa ya Mike. Mato tiake mutema. Et quoi ndenge wana. Et puis moi si azo tikate, azo diaboliser kaka na ba internet, alors Mike a kotika la et le comme côté, soki biso ba chrétien to télémité pour te sauver. Oui, ça frère Patrice ça là, ni poye o mtaza président na bango. Na tangu ya nanu ya Matou Samuel to monaka asispandaka ye Matou Samuel. Malgré côté mon église moro boye ba autorisera Matou Samuel à continuer à activité. Mais si on to lobi o ça frère Patrice asala nini na point wana po yende mtaza responsable na bango. Mais il faut négociation tant on nzambe amonaki mokili bébé. Hein? Atini ba no esimbité, atini ba Abraham esimbité. Hein? Atini ba Mose esimbité. Atini Jean-Baptiste donné prophète ancien testament esimbité. Yé moko kitaki la tinzo to moto Jésus aye ko négocier pour mokili bébé ka on t'a de grâce aux loba. Il y a un tas qui est musicien, consistement de Mike était parce qu'il faut les enquêtes. Est-ce que c'est réel? Oui, mais nous avons la tiboye. On a une photo internet on a bilambo on la tinga jamba. Ozamona, et la tinga jamba la même bilambo na la tiango. Internet on a bilambo to tinga mutakala. Internet on a la photo kola. Moto na pesa mbote kala bazu moi si moko bolet ba sangisa bitala bangona. Hein? To kondi binandenge ni nzambe ayebi. Hein, moi bina beaucoup que ezali nzambe mais biso bana na nzambe toki ko sala biloko wana te ko sambwisa mutu na nzambe bo eza malamu te dans la Bible il se tolimisa bato tuku samona samu c'est à cette fois olimbisa moninga ya ta deux fois te siko so imaki ba kutie na kati na biso kanga mutema mutema kutie na WhatsApp ozo téléphone ya bana basi akomona kama mwasa libala beta ko nani je t'aime mobali moto ba chouchou na oyo osomona ya tala yango ya pe ko zongisa tu es belle tu es beau et je t'adore aussi tango adorer nani mona yonde mais na ko ba papa to tena ka biloko comment na koma eloko te na petit cœur tianga nzela pelenge ndute comme mangana nzela ba pelenge nunga ngi midima pelenge nunga te alors tout condamner biloko wana parce que oye bilana biso ko mo ka secret islamique islam bouddhiste, orthodoxe, ba religion mosusu wana. Religion so ko na faible pendez ali christianisme. Oui bango. Hein? Oui bango. Parce que ma betona o ezo ko ya penza na se ezo to modèle christianisme parce que ma benyon se dans le christianisme. Alors il faut changer. Vous même un peuple de la distraction. Également, tout même un peuple on a raison la distraction peut également. Hein? Également Ozoka, na également, Ozomona. Donc, religion, le christianisme, ils ont quitté ma casse par rapport à l'islam, par rapport à la bouddhiste, à la religion. C'est pourquoi ma bende zobotawan. Et là, ma bende la grâce à Nzambe, c'est boité. Mais toi, les parents Nzambe, pour Nzambe amour. Et aussi, la bouddhiste, c'est ça. Hein? Alors, tout le monde n'est pas nabiso, tout le monde accepté parce que ils ont bon mamoussala. Merci beaucoup. On a un grand pasteur, où il y a Vandi, à 5 ans divorce, et un grand pasteur, on a une maman de 35 ans, moi c'est à Koufika Lelo, après une semaine, au Bali, moi c'est mon sous, $100,000. Au sous, toujours qu'il y a
tozokende wapi tozosuka wapi exemple nini tozopesa na bandimi exemple nini omoni nga nayebi eloko moko moi j'ai ma femme na mwasi na nga tokembi mingi ya sunga na mosala nzambe mingi naza na basi oyo balokwa na poto bazokoma bazoya awa naza na bango pas question je te dis nakokwena yango te remi ya témoin prophète yaka yo komi kuna bona ndako lewe okuti na kilote yabo alati mwasi te bwe azo yambo soka yambiombo azo gluton na tolo bwe ngapi na mina motema au nom de Jésus longwa quand même yambi na moto yambi on sala ni au nom de Jésus dibendi yambi mais au nom de Jésus yaona bandi ko lakisa ba mbongo na zona bandako boye na musula yake awa tango yambo pone wo tsate ke non Satan Jésus balo bagitsuki balo bagani soki on méditer na motema yo yebi mosusu ayali awa bajipe balopango bacontener banini koshina bango esukaki wapi bebe oyebi nzambe bakosaka ye te okotrompe bato nyonso me morale ya mutu batrompaka yango te morale moto apesi nzambe basukaka wapi ozomona mais je suis fidèle avec ma femme nalobi te ke naza mutu ya bosembo aleki so na bible lokuta naza mutu naza berere bakorijaka mama tifana korijaka ngawa papa namoni bolongola yango olobi boye te j'accepte oui mama namoni yango naki korepare yango yo ebenga na mama mapatazangi na problème oyebi yango ntango oyebi vie moto na nzambe eloko te tala yango na bi te na bongisi na bi wana azali corps du Christ moye tobeba nango te tozomi na nzela. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin. Ngana osenga kaka na oloba. En tout cas Sala Nzambe, le pasteur Moïse Mbie n'a péché aux raisons au balate pour batinda yo balatango mona tanango koki pour ba o bazana kata mariage awa. En tout cas bazo ministre biso pe matozo comprendre toujours pe mateto ba kwende na mabele ya mabe eza choix ya Nzambe te oyebi libala bala na ka pour le bien et na makamosusu. Tout c'est pour passer Moïse Mbie raison quand même. Abal Nathan eh. Motokola Mbie aza visionnaire mon nene église baroza la célibataire te. Bible lobi ndengo epekisi célibataire pe bosono. Et bosono na motoli se kufa. Motolo boko kufa na makolo e katana azo ko enseignant. Yoko na ebisa yeso ko enseignant parce que ebisanga na 12 apôtres na la bosono. Na so bisa yo pokolo 12 apôtres. Jésus ya Nzambete. Moi na Nzambete aponaki bana makolomi bale. Donc, tu as des fois mais qui c'est comme l'enseignant. La science, toi, déjà, alors il faut être un modèle. Passer au banc de défaut, qui s'ami. Et bon, son et qui s'ami, les bossons na bateau, na côté à ma sœur. Oh, faut la si je me pardon. Donc, c'est dit, prophète, pasteur, au serviteur de Dieu, au bas au problème, au défaut, au bas côté. Na tuni yo, il y a 12 apôtres. Par comme 73 apôtres. Tant qu'un apôtre et bon son na zaginani. Autant que l'engagement, notre modèle c'est Jésus. Pierre, Saint-Esprit. Saint-Esprit, il n'attend pas sur Jésus, je dis grand maître. Pierre, on n'entend pas. Ta Pierre. Pierre, papa. Bah, juif. Bah, finga Pierre. Allons, on connaît Koufa Kunayo. Bah, juif. Il y a comme Jésus, il y a pas qui m'imite ma bateau. Là, tu n'y as pas papa. Hein? Sinon, tu as André. André, André. Papa, t'es kabilo ko na papa. Wala lomba yo, yes on va dire ça na papa. Donc mon qui motive pas la modèle. Na lobi na moto vérité. Il faut monter à la modèle, à la bonne sonoté, à la normale. Na il faut interpréter pour bien songi le cabino, mo kili mo bimba mais na lobi concernant la parole de Dieu. Oh tu tembe ayanga na débat quand na Nazareth. Ça a un charisme, ouais prophète. Téléspectateur moi ça habitant ni marche avec kaka. Yo ka tete ba pesi o micro ça peut mela ngefa o ko sekata mo te bo mo na biso ba roboko biso ba robot to sekate po mo biso o tene ngazo seka sans charisme bah tiens on a place au sekate. En tout cas merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. On a invité le prophète John Ngefa, message numéro c'est plus numéro contact bah on a besoin parce que le prophète John Ngefa numéro contact message na nanu soit disons ba grand pasteur bazali aw likambo ko ni mwana na bango Mike Kalambai soit disons ba pasteur bazana ba poto kuna bozali aw to sangana to zwa
toluka conclusion ya likambo oyo soki bapanzangana toluka compromis na likambo satan ayoka soni mpo na Mike Kalambai kondima lettre ya divorce te kosala te tikala bongo je te conseille komeka te et puis yo mpe Mike Kalambai mwana mwasi mosusu akoma su pembeni na yo te akoma su pembeni na yo tikala bongo et mwasi na yo acontinue mais ata kanda ezali akotala bana obotine bana mibale ce n'est pas chose facile. Oyebi Jean 10 le volet vient pour dérober, gorger, pour détruire. Satan continue la couple na biso. Mais Romains 8, 36 dit pour nous, qui sera contre nous. Nous avons bien avec Dieu tokolonga. Makambo ya makambo spirituel. Makambo yo eza makambo ya nzoto te. Parce que Bible ebisi biso na Ephésiens 6 verset 12 bitumoto zo buniza nzoto ya molimo. Parce que c'est spirituel nde dominaka physique. Alors ba koti na kati. Alors il faut beaucoup de prières. Il faut beaucoup de prières pour na dikamboyo tozwa elonga. Je crois ngai mona kobondela pona yango nzambe akosala libala ekokufa te. Yoko zalo lendo ya bana poto te. Ngai pe na signer divorce te. Soki mwasi aboyo apesi olupemba. Nzambe azana yo. Yende aboyo nzambe aboyo, nzambe aboyo te. Yo pe soko boyi mwasi apesi mwasi lupemba pona nzambe aboyo te. Tosangana na bolingo Yesu ayiko panza te. Ayiko sangisa tokozwa compromis parce que Matu Samuel ndenge moko nani mosusu wana emeka ndenge moko oabinaka boy nani lokola zom nani oyo Joseph Nzita ndenge yo pe lisusu ekosimba te nkola kosa soko lingo da prophète du peuple ozanga na 00243 89 610 49 41 ndekola kosala ozanga lisusu na 00243 89 81 877 26 78 kola zana yo. Vous avez sur la 0243 99 99 42 937. Pendant mbote, na tika motoma mbote, Jésus-Christ l'homme de Galilée, na Gauthier Bel oyebit. Merci beaucoup à Gauthier Bel en tout cas. Gauthier Bel est mon oronanga pour mesana robenga rayo. Na ebite pour nga ba panzinga sango na olinga bitinda te. Batunyo so ba umigo lobo. Archevêque alingaka bitinda te so batinda ye atinda makate. Est-ce que Gauthier Bel otindinga na Western Union nga na boyi kotindama? Je ne sais pas. Merci beaucoup nga lingana bitinda na Western Union. Ote musuna lingana nga bitinda te. Merci beaucoup, je dis merci à le tenant du titre, le premier de l'école, l'ennemi de la galère, monsieur le responsable Riziboula, papa na Brasiton boula na peigné le boula. Babi ngana e sanda tumutombele singa famille benda na ramé et katana raté. Bon retour na monoko archevêque sans oublier balobi maman Monique Mongani le cœur en or motema ya papa Guilin depuis Londres na pesio mbote place aux alliés et puis na pensé encore na Odette Munanga Ntsukula maman na Christy Makwa Odette Munanga Ntsukula wana leki maman ba musuba katena obwara boyo mabanga boyete Tiffany tika na bwara wana petite sœur à maman donc na pesio mbote place aux alliés sans oublier ba Masatou obalingaka ngai. Merci beaucoup Nabino. Je dis merci à Dari Dianté ça ou à la prise de vie. C'est grâce à Dari Dianté ça on est côté Nabanda Nabino. Pourquoi pas penser na montage na moni Parousia et Sayo caméraman Surier Parousia et Sayo il y a eu un voilà. Je pense encore la coordination on fait ça chez Louisi. Sans oublier à Culler tout le monde. Merci beaucoup sans oublier frère Rémi son abonné frère Rémi et à moi pas si mingi. Bandagi na yo kuna titozara tozo kende vérité des urnes. J'ai dit et je finis. Ciao, à la prochaine. Bye, merci.